Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact @powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Bonjour, Bandeko Balanzi, émission na Bino, la vie réelle de nos artistes. Na pesi Bino nyonso mambote ba obolandaka. Bongo émission na Bino OCP Sara Bino, esika nyonso bozali, bisika nyonso bolandaka. Émission moko se présentaka na mutu moko oboyebi, Charlie Chacha Tupambanga moko, la Marcelo, lelo vraiment tozana kapo no sepesa Bino kande tolobaki tokendaka vraiment kolukela no ba invité biso to ralwa ba misalat tokenda vraiment kolukela no ba invité pour no mima ba invité obino bolingaka pour no sepelisa vraiment mitema na bino po babi ezakaka awa na Congo Cool TV nde masola malamu ebetamaka nde mamba malamu elekaka po babiso leka na Congo Cool TV te awa ni teli yo babi Congo Cool TV nde makam dono loba na yo muto talanga donc continuez toujours ko talanga continuez toujours ko s'abonner donc continuez toujours ozala wana kaka liboso ya ba écran pour no tala en émission na bino nyonso elekaka bongo na Congo Cool TV awana na bosani te na pesi mbote nanga et pas mon boss balobi ye moko vraiment mon à Londres il y a 4 heures babi bon ba kena na bongo retard mais ya kenda tongo makasi fumunta ku papi de tiene motema mimi matondo moi ça pembe moi ça taille lancé de babi yonde kwa yonde mama de wana déjà meti tima akufungolelanga bo mon invité nanga on a vraiment na plateau bonjour Charlie. Ok, je crois bien que non, Bandeko Balandi, Moussous Baye Bio, Soko s'est présenté encore, Baye Bolissus. Merci, Nga Kombo Nanga, Paola Talatala, la dynamique. Je suis artiste comédienne et puis chroniqueuse aussi. Okay, merci, merci Paola Talatala. Paola Alobiaza artiste. Paola artiste dans un groupe Nini. Louise Boy Fondation chez mon président Ladi Esobé. Ok, Paola artiste, je crois bien que Paola Lobby, artiste na Louise Boy Fondation et pas président Ladi Esobé Bambote Belé papa. Paola, n'habite na groupe Ozanani, Usala Nini, Bioza très simple. Nazar très simple, Navandiwana, papa apprendre à l'exangai, comment il faut travailler, comment il faut bosser, comment il faut zala. C'est très simple.
Vous aurez pas temps pour babi bino kuna bozaki belé, je sais pas ce que vous aurez pas temps rouler quand la télé souvent. Oui, hein, nous aurons vraiment temps à coller à la télé. Pendant la côte, on a vendu thé, hein, que pièces et bandits vraiment bandeliti souka et style qui n'a pas roté. Non. Nous aurons vraiment temps à coller quand on joue quand on a pièce nyoso et puis on joue à principal ou soit second. On joue à thé que on joue à figurante. Non. Mais ngalo bina tala que non mon côté. Tala théâtre na bino disons na mon côté. Non, Nazali, non, joué moi na Peter, non, joué Nazali. Je lobi au talengo monenga te parce que na sali 2 ou 3 semaines na zaki absente na répétition na senga kinzela parce que nazana petit frère na cadet na biso za gravement malade dans l'hôpital donc vu que tozaka ngana maman mon cause à la garde malade ngana za mouvement toujours er nyosto er mo lambi oki otika biloko er mo kokoluka bakisi donc c'est un peu ça. Mais je crois que semaine prochaine les autres tourner fin balandi bomona. Ok, merci beaucoup pour l'abi. On a Lisboy Fondation Azakakaka artère principale disons ou bien second. Donc na jouaka, so na joué principal te donc na joué second. En fait, n'habite biso to ebi en fait biso ba chroniqueuse limbisanga to eba bino ba fille théâtre soko moni film bo ba cheka e kaka azalaka principal bien second seki amakanga président n'habite Paula makanga président et sobetonde. Question de sexinga. Bon, c'est pas seulement ça. Donc, ndingo bi ke bino ba chroniqueuse boye ba bongo c'est que boza souboul, c'est que boye bité. Parce que omoni mutu ceux qui azo jouer trop ba rôle wana nde bobi c'est quand même quand présidence eza lokuta. So mutu ayebi aza sur na musala na ye, a sur na travail na ye. Une fois ta président il a dérangé so boy ana makoki o longolo te ana makoki o to libanda groupe na été parce que que c'est un bosseur aibi que so na tie libanda ta msusu pe boy aki okepe na groupe mo boy pe vi ka bosser dire au travail kaka donc tango ebi musala ba fitilité na en importance te lo ba ke ba fio ba ebi musala te à travailler na été azela kaka lo kwa ya lula na TV bazwa ke bataki na ba rôle mo ka bongo ako céder facilement pas président. Hein. Tu acceptes que le président basala mambouana? Oui, le président basala makambouana. Le président Bino l'a dit sauvé. Na Lisboy Fondation T. Na bandi théâtre na Lisboy Fondation T ba groupe on a leka. Mon aramba makambouana et puis na ba camarade baza ba président et ba groupe. Na ba mi vraiment baza ba comment ba président groupe basala ba groupe na bango na mon ara comment est-ce que ba se comporter na ba actrice na bango. Donc et dès le romoro et ça les maranango mais koloba ke président abiso ndeti président abiso na tanga bo président abiso bimana intel na ebité non na mona pété na ko confirmer pété. OK, merci beaucoup Tolandi pour la biké izaka jouer les ateka que non finio ça c'est pas président. Pour les aka jouer limene biké pas sobe ba fi basé belé. Mais qu'on peut expliquer biso kota pas la dit na tane. Na koti na groupe Lisboy Fondation en 2015. Côté Lisboy Fondation en 2015. Tu as fait au moins 4. Oui. À côté Lisboy Fondation en 2015, grâce à mon vieux major. Grâce à mon vieux major, à PC Bambote place à Zali, notamment à Combonete, de peur que quoi. PC Bambote place à Zali, m'tamema qui ngai, dans la qui biso parce que Tazaki nga monté Tazaki groupe à 3 filles. Amema qui biso dans le groupe Lisboy Fondation, pas président l'a dit et sobé et puis tant que ba checker biso ba moni que non to peut ça qui le meilleur na biso les bazwa qui biso directement ton président du biso a biso conseiller biso que ko tambola ba groupe par-ci par-là ils ont importance té faut que se ko mi pesa na groupe moko bala kisayo musala comme ça olukoye ba parce que ba groupe songo pa kala c'est pas bon ndeto kangama kipe wana to vandi ba comme ko pesa biso musala neto zoye ko la petit lelo naza en Lisboy Fondation naza très à l'aise ba yambanga bien place nyos tout matata ezanga raté surtout place basi baza basa mikute vandi yango mo bezo ninga na ningezo tout en bon place bateau ba opema donc ba yambaki biso bien tozaki bien ti lelo pe toza bien toza très à l'aise. OK, pour là mais qu'on peut expliquer bicho pour la bandi théâtre quand Paola na bandi théâtre en 2009.
En 2009, nakendaki nayaki kaka na groupe Lisboy Fondation. Et Lisboy Fondation, boy kozwa ngai. Viki nazalaki nanu élève na bandaki kotanga. Naolata na bleu blanc na oke classe. Amona okima classe nayaka répétition baboye kozwa ngai babisanga babi. Fais ça temps na temps, kende kosisa classe et puis tango koya tokozwa yo. Nakendaki namoni yango retard. Nde na yo okende na les étoiles de Bobo et pas président Bobo Manoka que je salue en passant. Nake kuna papa keteur azaki wana azwingai nakomi pe ko travailler kuna karabon amona ke classe amona kimi classe na répétition jusqu'à ce que na ko décrocher diplôme d'état na ngai na 2010. Allez nakomi vraiment na mipesi vraiment na musala ya art si na sali 4 ans les étoiles de Bobo. Na kolongwa les étoiles na vandi na nga na ndaku zaki ka mwa ba dispute mwa mkie na baninga kaka na stilika ki na bimi na kei na bino kesu te na vandi na nga ndaku après na koyoka eko que non président Roblex Muscador que je salue alongwe asali azosala groupe tango na yoki bongo ne na contacter ye na ko kende to kutana ye to sololi nande ay ko sala les racines. Zaki pe moko parmi bana ya groupe Les Racines ya président Roblex Muscador. Tu travailles dans les racines, tu travailles dans les racines. Dans les racines, ça fait 2 ans nandam. Nandé na ki ko le manabi bon, non travail sous na ba groupe Théo Ezaki parce que les racines je félicite le président Muscador parce que banda ko bimisa mbongo na ye azaki na ni sponsor ni soutien ya mutu. Zaki mbongo na ye ya poche na ye azobimisa po boleka po afuta chaîne po fusala boye biso pe acteur to bande pe ko contribuer moi 1K nde bande ko sala moi chiffre po futa moi place pour répéter tu vois. Après na ki vraiment ko lemba ba makambo ko bimisa mbongo wana nde na bino to yaki ko za décision to ke na groupe mo boy o ezaki to banda ko bimisa te nande to yaki ko kumba na ti na Lisboy Fondation. Merci Paula, tout qui bien Paula, mais qui on peut expliquer bicho, mon qui n'a parcours nae, parler là ni pour ça vraiment au ça théâtre, je sais pas ni pour ça parce que le but que au bantango aux anon élèves, et là ni pour ça. Merci beaucoup. En ce moment qui question na c'est kakana raisonnara, ma copine privée hein leur dit elengi aibsanga bi Paula. Et là comme ça lo linga o bando zala mukie bo linga ka musalo ka ndenge. Bon, na sepela nango hein, na sepela nango vraiment na linga tellement art depuis na zala mukie. La ki so no le kananzira mun ba bossa théâtre na hotel mata batindenga tana bando ke classe. Na msusu mo ape boy era classe ici le nga na kono hotel manata la nga ba bossa théâtre. Parce que na bande ko lo banga pe musalo yonka na sala. Donc eza vraiment musala mo boye na tangeli na ngango te. Mais na botama de na envie wana ya sala théâtre na linga ngo depuis mukie. Maman so anda ko betango mwana to ke classe na bande ko na ngame na mundu atwa tourner théâtre. Na tiki bande ko na ba ke classe na thème na ta théâtre. So bazongi ba kutanga ka na ta théâtre. Moi pe ba o ba déplacer ba ke bo na landi. Na comme na ko memela na ba ta théâtre mususu ba bloko. Donc na linga tellement musala na depuis na zala mukie. Na moninga pe na lobara ke no sala musala oyo. Petit le long on continue. Okay, merci Paula, idole non na théâtre sana. Idole na théâtre ezalaka Mama Lipati. Mama Lipati na lelaye tellement na linga ke tellement makasi. Na sala ke fort ya ko jouer le kola ye mais non na komakati. Non vraiment na komakati. L'unier salo komate manque ba répétition quoi. Non, c'est pas manque à répétition. Groupe Nazal Lisboy Fondation président Abisso a fait ça vraiment dans mon rôle naé lo lengo zaleli. Donc dans Nazaboé na Lisboy Fondation na jouera toujours moi na. Donc vu que ba rôle on a joué, je peux jamais jouer comme elle. Donc hier Azaki ko jouer maman moko boyaza maman moko chaud, tu vois. Je suis comme ça. Nazara la linga kasko e jouer liwana. Même de nature nazara nazara un peu chaud makasi. Bato ba yebinga ba yebi comment est-ce que Paula vivra ka. Nazara un peu chaud. On a linga que jouer liwana tellement makasi. Bien et que au fur et à mesure nako comment ko jouer le quoi.
Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Ya Congo Cool TV. Babi wana tozoko bakaka na invité na Biso Paula. Na pesi vraiment mbote nanga na Violetta Kanu, Violetta Kanu na France. Bambote belé bisiko zali na pesi susu mbote nanga na Evita la Perle, de Evita la Perle na France. Dans les Evita la Perle na France, bambote belé, sans oublier babi Mireille Feza mwana njili. Donc Mireille Feza la njili bambote belé bisiko zali. Paula nakati groupe sobe. Est-ce que basi nyonso okuta kuna onayebi oza bon terme na bango? Oui, hein. Oui, ba finir son akuta kuna na bon terme na bango, ba Nora, Jocelyne Estoma, ba Brida, ba Zebele, ba Mama Blessing. Donc ba ça tellement belé Ome Jazz, donc na lela bango ya tronene botai, donc bango nyonso. Ok, pour là, mais quelqu'un peut expliquer quelque chose de big et non, aux appels, mon corps journaliste, je sais pas comment au salaire, mon théâtre, mon journaliste, n'est pas combiné monde. Non, en fait, na mi pesa mingi nde kota cinéma, donc na mi pesa mingi kota théâtre. Qui chroniqueuse wana na sala yango rarement. Pourquoi? Parce que dans la rubrique morbo il y a expérience de la femme dans les mariages. Donc moi je parle que de mariage. Lobela kaka ba femme mariée, ba kaya ba divorce, ba jeune couple bazo bala na bazo divorcer, voilà. Tu es mariée? Non, je suis pas mariée. Vous êtes marié, tout le monde marié. De tout ce qu'on ça va tout koyo, moto bala noté. Comment il koye ba mamba mamba. Ngam na yeba makambo ana tenga pe mna lobela ngo tende ti yo Charlie oza na plateau na oboya mbinga no. Nga ce qu'on a lobela parcours na ngai. C'est ce que moi aussi je fais. Na vandi na plateau na yembi peut-être maman abuso a sali peut-être 50 ans, 30 ans na libala. Na yambi na bandi ko poser ba question azo répondre c'est là ba question ya répondre nga pe na profiter parce que lobi pe na bala na za mwasi donc na profiter kana mate ya na ewana parce que pourquoi na créer qui rubrique wana parce que il y a tellement de divorces Charlie ba divorce wana ezo causer ba tort ebele ba peine ebele pa bana mususu ba koma ba fazer bana mususu bazo telengana makambo ebele zo na sima ba divorce. Yango moni na baki non naza na kokite ya kosala ba émission mais pour cette idée na kosala ngo pona lukampe kopesa ba mama o na ba tantine o ba na ba tonton bazo luka ko s'engager prix lobi ba kabwana na pesa bango ta toli so ba rozwa ta temps ko yoka ta toli na ngato kolanda te émission ba mama na bazo loba ikosala Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car.
meilleure chaîne web. Merci beaucoup Paula. Émission ça là on a chaîne. Émission on a ça là on a Kin Bundes TV. Et pas il y a Dombouila de Bundes que je salue, hein, papa, bonne guérison, panayo. Je te salue d'ailleurs, babi Dombouila de Bundes, babi Yonde Makam, notre papa aussi. Notre papa Yonde Makam, bambo te belé si cause d'aller. Il y a vraiment des moutapés, ça a vraiment courage, wana ya kosa l'émission, parce qu'il n'a qu'aucun qui a monté. C'était pas aussi facile, en tout cas je vous félicite vraiment. Aussi ma microbe et ça l'émission, ils ont vraiment facilité. Hein. Moni na mais ça na trop na vandi boye, mutasimbi caméra ba pesinga ba briefing et leur mombo côté ba pesinga action na bandi ko jouer en et puis na bimis na ba improvisation na mais aussi ma microbe ko poser ba question, ils ont facilité. En tout cas c'était pas facile au début, na simi micro na bandi na kokite na tiki micro na kei. J'étais tellement émotionnée mais en fin de compte, na yaki kosalango. Donc, c'est grâce à Dombouila de Bundes et puis Landrine Ndungi, hein, mobali ya Mwindo. Yépe muto a fortifié kinga isus makasi. Merci Paula. Paula na moni toza vraiment pas bino. Toza vraiment na yolo. Paula vraiment za mo na yolo. Biso toza vraiment na lupanga ba Paula. Je sais pas Paula to kuti yo vraiment awa na habité Paula aza marié ou bien Paula avant d'apa bango. Mais si on a qui marié, on a pas bisotin. Si on a qui marié, on a précisé. On a hier kaka na habité so eza pas bino ou pas non, je sais pas. Au mona ki maman est en hôpital, au moni koko na biso azawana, au moni ba na biso bazawana. Donc nous avons vraiment na kata lopango et pas na biso. Nous avons marié té, nous avons fiancé pété. Voilà, on a kolo bango wana naza epa na biso na maboka baboti nanga na maboka ba parents nanga. Mais na mona epe mwana oza marié te mais ouais, naza marié te mais na mwana na bota na grande fille nanga ke classe yaya comme déjà en première CEO. Donc merci beaucoup, je te félicite parce que tu vois, ils ont bafié belé au salle théâtre, ils ont pas si point de makiabota. Je sais pas c'est dit à quoi. Je sais pas, hein. Bazo masimate ba okeka liboso. Pe na yebi pe belé lelo ba koma pe ko regretter fala bota na eta ngongezala kina nosiko ba comme na ba retard hein. Mais nga quand même na mwana nga lelo aza 11 ans, une grande fille à quelle classe a passé première CO donc non sambela ka nzamba batela mwana nga makasi. Non après ça peu ma coquille ya robatela eti ya comme na ba université. OK, merci beaucoup Paul. Je sais pas comment Elonine ça la artiste parce que tout le monde a biso vraiment ba fille belé à artiste dans le yengeza makasi et puis to bala na pasi et c'est dit à quoi? Oui bon je sais pas hein. Je sais pas si c'est dit à quoi mais moi artiste me sous pe bazo bala bazali na bango hein bazali par exemple na Lisbeth Fondation toza chef na chef Pico abala toza na chef na ya moi si chef Malou abala aza une femme mariée na ndako na ye libala aza na bien no na musapi na copine na pe grâce welo auti déjà pour ta un pas na kambo etali libala donc l'artiste babala na bango mais mususu eza en cachette mususu balingi na bango pete ndeti Ariane auta ekobala yo momona libala wana ndele kaki artiste bazobala bazana bango wana bazobala nga pe kalate na kobala Charlie pe kalata kobala donc kobala biso. Merci beaucoup so na posé question là parce que tout le monde a fait bela artiste donc na habité monde artiste et comme le roi monde mobe mutase ki ndumba na quartier à lembi habité na que continue encore na bat parce que il y a beaucoup de filles bazo travailler dans que se comporter bien te pour babi artiste c'est ça éducation to éduquer masque belé bo éduquer masque je crois bien. Oui je sais hein je sais on le bara toujours na apo maneno papa mokonzi ozoyoka bazotu na bafia théâtre ba bala te pona nini apo bazo bala te pona nini yo potu na question na sa réponse. Donc sur le col ba fie belé théâtre ba mususu ba ye pona côté kabilonga na TV mususu ba ye na art bazaka juste na besoin elongi na ele kaka na TV ba ye tout pona mibala poto ba ye mibala poto balinga ye azana mibala belé na poto voilà yango ba yeli na théâtre mususu ba ye na théâtre comme passion na ye vraiment dans musala na ye yango wana
oyo ayeli na théâtre. Donc c'est un peu ça. Donc o ayeli aye pona côté ke longine pona mibala poto balinga ye. Vous êtes sûr que linga vraiment azombali mo boy abala po atika misusu wana ndenge ye cop na yango wana musane yango wana. Donc oyo ba o monike bazobala eza ba o bayaki kosala musala eza musala na ye abali me mbali na permettre ya sala musala ni pesa musala na ye. Merci beaucoup Paula. Paula, on se retrouvera dans le monde du théâtre. Bien merci. Si on a bien se retrouvera, c'est que naka lokuta to naka mute amabe na se retrouvera na monde. On se retrouvera parce que moi nanga otanga na mbongo ka ono za na monde yo nga moko naza bien car grâce à monde yo donc ça un peu ça na se retrouvera. Paula asa salarié. Pas la DSO. Oui, hein, na list boy toza ba salarié hein, futa maka. Na list boy vraiment président na fin du mois boye oleki na bureau pas directeur à taille hein, tonton il va mal à mon directeur. L'équipe pendant na bureau boye ba pesi yo au signer pendant na papier que non na jui. List boy te futa maka. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Tous qui bon na Paula to commis déjà ko citer vers la fin émission na biso po babi émission de ngongati. Gentil Maïla moi ça pembe moi ça pembe babi yonde moi si yonde nzambe moi si nzambe Gentil Maïla babi falon lukwene babi kande to kanaki toza vraiment bongo na Paula to comme citer déjà vers la fin Paula na habité mot de la fin na yo izanini pour l'émission. Mot de la fin nangeza kaka que na pesi bambote nanga pa ba nyonso batala kangai o balinga kanga na ba o balinga nga tenga linga bino ka mingi na pesi bino bambote belé na yebisa bino bo continuer kaka kotala bo lembate bino pe ba o bwana ba remarque yo pesa ngai en tout cas n'hésitez pas bo pesa nga ba remarque naza mutu naza wana pona ko ka ba remarque na bino so na sepelisa bino te bo bengi nga bo yebisa nga ke non moni place bo sala ka bien te sala boye na yo kana ka mutu bino pe ba o bolinga nga minga pe na lela bino ya trop donc na kraka bino ya trop makasi. Pour contacter nga numéro na nga ya téléphone eza plus 243 89 40 46 091 plus 243 89 40 46 091. La pesi bon bambote na ngai epa ya Thierry Mandjila na pesi bambote belé na musika États-Unis apo maneno papa mokonzi hein apo maneno papa mokonzi na pesi bambote belé ya Claude Maswamu na monsieur le propre déjà na kata Kinshasa babi mercredi au revoir Kinshasa azonga na mboka na ya France place à Besana na pesi bambote belé na famille na ngai famille Doma na pesi bambote belé bébé ya Doma Boston Doma Albion Doma Emmanuel Nzamobwani, ma maman chérie, Christelle Doma na pesi bambote belé hop grâce Jonathan bino nyon sanlela bino ya trop hein. Noko tati hein, no tati na pesi bambote belé entre na ngai. Donc boleki tellement belé na pesi bino bambote belé dombwila de bunnes papa yo vraiment na pesa ko lo sako na papa taka yo lela osala ka moi no azala Fumutaku papi de tiene balobi nazaka na tante moi sanzeta lo vandi senga na ozila kana sanzeta na wana papa ya ndoi na nga apesa nga ndoi ayebisa bino ayebisa bino te apesa nga ndoi papa ndoi na nga na pesa bambote belé na madame place poza na pesa no bambote belé na bana nyonso na ndako babi papa bo continuer kana musala o bolemba te donc ça biso bien makasi baloko abino so bazata 2 3 4 donc monika musala opé to ko évoluer mwandambo. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Paula tout cas boni vraiment na Paula tout comme bongo vers la fin de l'émission na biso tout ça qui bongo na actrice comédienne oboyebi Paula babi Paula tala moko ya actrice na mino travail pas isobe ameki un peu ko expliquer biso parcours na ye ameki un peu ko expliquer biso vraiment comment avivaka wana na bosanité déjà nazopesa mbote nanga na makambu Daniel
Luizi Kalombo do makambu Daniel Luizi Kalombo bambote belé Lucie Kozali anapesi pe mbote nanga na Lumière Kambulu mobali ya Suzanne Nanzau do Lumière Kambulu mobali ya Suzanne Nanzau bambote belé vraiment bambote baby shika bozali bino nyonso tu bolanda ke mission o napesi bino bambote belé napesi mbote nanga na Liswa Nzambe babiyende kwa Liswa Nzambe ametiti mababi tango mona biso vraiment poudre mo nini babiyende mutabakisaka bilengi na caméra wana pe na montage wana metiti mambote belé sika ozali vraiment ba gros bisous à toi napesi mbote nanga na Yasmine moi ça mwindu babito sara ndeto yokana kiti do bambote belé nanga bambote belé dans là-bas oh nyonso tu balinganga kande pola utakoloba na ba balinganga te moi je vous aime bambote belé vraiment bisika ozali do bol continuer toujours dans l'anda mission na bino Congo Cool TV pour babito zana ka pour no sepesa bino to zana ka pour kelemno ma invité au bino bolingaka pour to sepesa bino nini na pesa ba mes condoléances na ngai na famille Lusala ba uti ko perdre papa na bango en tout cas so bon moni Paola la ti ma robe moko bien moi loko litoyi moko bien donc ça grâce à tantine na Lusala asala ke moi na etango aleka ka propre en tout cas uti ko perdre un être très cher papa na uti ko kufa vraiment ba mes condoléances na famille Lusala mobimba tanti Zoé Lusala nana Lusala Ruth Naomi Lusala Ruth dor bango nyonso na pesi ba mes condoléances vous ala kaka makasi nzamba fortifier mitema na bango okay, merci ngape na pesi mes condoléances na famille Lusala de mes condoléances na ngape Charlie tu pas mal pesi bino vraiment mes condoléances na famille famille Lusala babi mes condoléances na bino to bwana to kutani bongo à la prochaine émission to zana kapo na bino ciao Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV.